Ezali. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Bandeko na ngai mbote na bino. Epai nyonso tokutami biso bandimi oyo tolandaka Papa Simon Kimbangu. Oyo tondimela Papa Simon Kimbangu. Batata na ba maman. Ezali ngai mama Emily Diangenda. Mwana misato ya Papa Diangenda. Kuntima Joseph. Batata na ba maman. Ya solo na tondi pasi na kati ya motema na nga pe mawa pe soni. Ba papa, ba maman. Lelo yo nakanisi na 2025 tozali bato tokoki kodiscuter lisusu te mpona likambo etali succession ya bapapa oyo bango batikaki epai ya biso bana na bango. Namoni ekomi likambo monene batata, bamama. Nayebi te soki nga kaka nazomona mokili yango ndenge ezali na pasi. Nayebi te. Bapapa na biso bango misato bamemaki lingomba na bango malamu. Likambo kutu toloba ezalaki te mpona lingomba. Esika to se plaindre ezalaki te mpona lingomba. Mokolo etali ke mokolo ya yenga tozalaka kolenga mpona kokende ndako ya Nzambe. Samedi deja koya kokuta to kolengaka po toyebi ke tokokende koyoka makambo ya kitoko epai ya batata. Ya solo, quand je dis les batata na biso, ezalaki ka ba papa bango misato te, papa Kisolokele, papa Tiangani na papa Diangenda. Tokozwana bambuta. Tolobaka ebele mpona bambuta. Ah, na lere na biso toyebi te soki tokosala lokwa bango. Me na moyo ya lelo namoni ke bango basalaki kitoko koleka biso. Tobetaki tolo totangi, tobetaki tolo tokoka, tozana ba doctorat, tozana ba master na biso. Donc vraiment, tomonaki penza soki ndenge nini wana. Batata na nga na ba mama na ngai. Ezali mawa mingi na comportement o biso tozolakisa lelo oyo. Papa Mfumalonga alobaka na biso makambo ebele na bandi biso soto yo kaka. Na bandi biso soto tozali na ndako soko koti na ndako kende kuta eloko moko image moko ya bapapa ezali. Ba message ya bapapa ezali. Bapapa totala nanu ndenge tozaleli. Lelo papa Mfumalongo tokomi kokakola ye. Lelo papa Tiangani tozo kakola ye. Papa Kisolokele tozo kakola bango, kosakanela bango. Ezali mawa. Soki natali pasi oyo emoni papa. Donc les trois papas, bamoni pasi, mpona kosalela biso likambo lelo biso tozo bina. Lelo tozo yiba, lelo tozo lia. Batata ezali mawa tro. Lelo tokomi kobundela, kofingana, makambo balobaki na biso tosala te, lelo eza nango normal, tozo sala. Nayebi ke bato ebele bakoloba,
bongo bango basalaka mabe te nalobi te biso tozaka saint non loin de là nalobi boye te pamba te toali na nzoto ngai Emili nakoko se compare na papa Kisolokele te ni na papa Changani ni na papa Dengela Kuntima pamba te bango eloko kutu ndenge nalobi liboso na ebandeli nini to reproche bango ezali te bamemaki lingomba na bango na kati ya bolingo na kati ya mibeko na kati ya misala ngai nange nabeta tolo nange nabeta sete na likambo moko bandeko eza likambo molimo naza na mabeme nakoki nakosa te mpo na likambo oyo nange nayebisa bino lelo mobimba mokili momba tozotuka papa Armand mokili mobimba ezotuka papa Armand papa Armand likambo oyo ya place oyo wana tokolobela lelo nakozala nga direct namoni eloko nakoka kokosela te ngai nazalaka na Maroc nakendaka na papa Jacques na Maroc pamba te azalaki attaché militaire na Maroc papa kuna nde nakendaka koyokela makambo ebele na lere wana tozalaki na bacommunication ezalaki lokwa lelo te bawhatsapp ezali telefone na nga na portable na te crédit na nga na bengi ou bien abonnement biloko ebelebele tozokende na poste nalongwe na ndako na nga nakofanda na quartier ya baambassadeur nalongwe na ndako na nga nakei ti na ville na poste ya monene nakebenga Kinshasa nazwi papa ntango nakendaka na Kolwezi batata na bamama kaka kolanda papa alaki kuna c'est là où papa alobaka na nga abi na nga mwana nga nakopesa mission nga nakopesa yo okobundisama kasi kotala no mutu te tala kaka ngai na pose papa question ngabi papa yo oza nzambe soki otindi nga na kokakola te oza pe apart sa ozali tata oyo obotinga donc yo papa Mfuma Ndongo papa Kulutu tokobenga papa Kisolokele papa Kulutu papa Changani tozobenge papa Mbanza pamba te koma azati kuna tokobengela eboli mama pe tokobenga mama Mbanza mama Gombe na mama Bibi papa c'est là où papa yaka koyebisanga c'est dommage na bosani date abi ma fille il faut kengelaka mwana ou bien natuni papa nani abi na ngai leti na papa Armand lobi akozala na baresponsabilité monene akotambola epai na epai mpo na likambo oyo nange nalobela oyo nalobi ya obatela yango malamu me bato ebele bakolinga ye te bato ebele bakobundisa ye mama Emili botika ye te batata na nga na bamama na le 9 juillet toyokaki na le 9 juillet toyokaki makambo papa Simon ya nanga papa Simon alobaki concernant makambo etali etikeli ya bapapa ndenge batikaka makambo na bango atangelaki biso papa Solo na Gombe malheureusement papa Solo n'est plus atangeli biso papa Armand et na ye moko papa Simon
Tangu toke kotika papa na kende kimbangu le tokenda kotika papa Mfuma Mbanza le katika kibiso na bandi na loba changu na 2019 papa Mbenza lobaki papa atikaki batu misato. Papa Mbenza azali vivant na pese mbote pa azali ye mutapesaki biso likambo oyo na wuti koloba wa donc na nkamba papa Simon na mokoto papa Armand na Gombe papa Solo na bandi boyebi oyo elekaki na ndenge toyaleli na moya lelo. Ngai ntango za kopesa ngo na kamwaki te pamba te nayebaka po papa lobelaka nga. Nake na nga na Maroc papa repete yango lisusu mokolo nazokende Lubumbashi nakendeki na Kolwezi papa lobeli nga. En 1974 13 nake kotanga na nkamba likambo wana papa alobelaki nga. Batata na bamama bapapa bazalaki batu moko bien organisé, donc vraiment organisé. Bakokaki kotika likambo oyo boyo te. Papa lobi na nga mame mili mayo nga na koloba bomba yango makasi, surtout par rapport à ton petit frère makelele kozala makasi. Me kobanga te mama. Na ngai bako remettre ngai bako kota badoute par rapport à ngai batata na ba mama. C'est dommage ba portable ya la kite na ngai ko enregistrer tata wana pamba te nzambe azosolola na mutu masumu ngai mutu pamba. Papa lui ma fille, moi je ne serai plus mais yo kozala en vie. Komona ndenge likambo ekoyalela lelo yango yo le 12 janvier bandeko na ngai papa Armand ayaka te na centre d'accueil to na Lingomba zoganga ngai boyo date ya le 12 mutalakisaki yango papa ngai mili balakisaki date ya ngai mili te me date papa lobaka basepelisaka papa Armand ye moko papa Mfuma Ndongo mutalobaki batata na ngai ba mama tokotia en doute likambo elobi papa mais soki lelo tokoteli Mfuma Ndongo en doute alors totikana biso ye tokoko kotela ye tembe te papa Kisolokele non plus même papa Mfuma Mbanza eloko ezali ya bango ndenge tobengami batimbangiste ya bango misato pamba te ezali ya Nzambe papa aza koloba tozalaki koyoka papa nani yango ayoki mate ya papa te nani ayoki papa Kulutu te nani ayoki papa Mfuma Mbanza te me lelo oyo ngai nazoyoka mawa makasi na papa Armand c'est vrai azali mutu me nazoyoka pasi makasi mpona papa batata wana bango misato papa Kulutu 7 ans kei relégué bakangi akei na batu boyebi ayebi te papa Mfuma Mbanza batiki ye na nkamba akende na ye na classe akendaki te mpona nini kotosa batata
Tianga ni vanda na ndaku. Ozano na tina klasi te. Batata, ba maman, na bandi ngamta liboso na lobi yango te. Soko koti na barchivo, koti pena mozindo, okendo kokuta lisolo ya ba étude ya papa Mfuma Mbanza. Ce que ba frère nemi bale batanga ke nini ampesha ki yakende wana na bonzoto. Mena molimo papa Kimbangwa sekusaki bibembe asalaki o asalaki ba étude nini asalaki tokende na bonzoto. Mais tata wana zaki libre spirituellement. Nambala moko amona nyawa. Azali awe epai nanga. Ye wana azali kuna na Paris. Ye wana azali kuna na Canada pa ya papa Simon. Na Paris pa ya pa Marto. Akokomona na 10 endroits. Ngate mona kopesa bino lisolo. Pamba te biso nyonso toyebi yango. Ya wana batata toti koswana. Même likamba bilembo. Papa Mfuma Ndongo alobi na nga ma fille. Omoni mwana no memi nazaki na Pakis. Tozokende kolwezi. Soko moni nga nazate bokenda mboka mopaya kuna okoko kamato te lembo na mutu. Me mondimi angani te. Mondimi angani kotia te mamemili. Ma fille kotia lembo na mondimi ya batu te. Mitu wana biso totia kabilembo boyebi te nini le kaka. Lelo na moni papa tokomi kosala tokomi kokota na doute na papa mais wana eza grave. Ndenge ezalaka bo bapona mutu te bapona batu batata nanga ba mama nanga ba papa bazaki batu ya pamba pamba te batika kaka bakata likambo boyo samba sala o bakoka kosala donc balakisa biso ke moto boyo tozalaka na nkamba biso soto yalaki. Nayebi te so na bosani me nayebi ke ya Christine azalaki te na mama Nelly. Siko nayebi te soki nani so azalaki te. Me tozalaki. Nayokaki na nga te ke yo mama Emily chef spirituel. Nayokaki yango te. Ndenge na bi papa Mbenza peselaki. Me batata na ba mama. Biso nyo pana nini bango. Biso nyonso. Donc c'est nous tous ou rien. Batata, ba maman, non. C'est nous tous ou rien. Totika papa rama tranquille, s'il vous plaît bandikolanga. S'il vous plaît. Bon mon message à tie a komi wana mo statut na wana komi. Botika totika ya beta ka musique. Alors maloba tata ekende na mai. Maloba papa dangende kende na mai te. Maloba papa ki soloke le kende na mai te. Lelo na lobeli bino bapona mutu te bapona ka batu. Batu misato bapona maka. Na yangwana batata nanga ba mama nanga totia ba papa na isika na bango nga Emilia ata bofinginga esali loko te tomesana. Namona nanga mutu bafingi tale makamana bafingele bambie na nzoto. Jamais. Namona ngo te. Tokeba kana biso. Papa Mfuma Ndongo. Mama Christine akufitele vivante. Soso kaka finga ka soso. Papa lubina luka soso wana kende kusenga bolimbise na soso. Nana zalaki soso wana. Tomituna. Mama Christine na France bokoko bengai. Mama yo finga ka soso papa tindio osenge bolimbise. Mama Christine soka koningo répondre koloba oui eza ya solo. Yawana na tuni soso ya pamba kende senge pardon. Alors mutu lelo batata na ba mama to komi na niveau moko moya ko comprendre est-ce que bateya kabiso on dirait tozo qualité na tatate nzoka tatate yaki kufinga na koloba n'importe quoi tozali lisusu na pudeur te biso bana nzambe bande ko na ngai
nalingaki kaka na éclaircir esikana pamba tenga na bengami na mutu mamemili video na osalaka na 2019 mpona nini okosaki biso baponaka ndenge nalobi tozalaki biso nyonso nayebi te so nabosani bato pasi mona Canada papa Michel azalaka papa Mbenza azalaka papa Rigen kimia na molimo na ye leki na nga azalaki ya Mariana azalaki papa Alphonse azalaki papa Dedone azalaki ma Marie Kina Biangenda azalaki papa Armand azalaki papa Charles Dengenda azalaki biso nyonso tozalaki mbuta nkwatiadi kimia na molimo na ye tozalaki na ye bapapa solo tozalaki alors batata na ngai bamama na ngai bosepelaka te papa Mfumalongo aza koloba tozala bandimi oyo bazali ntango moto epeli towela nanu kozwa kaka elenge akoloba te moto ezopela tozala bandimi ya solo tokende na tokende kobikisa moto wana epai moto ezopela ntango tolongwele na kati ya moto nde tokotuna ye me nini elekaki mpona moto epela lelo oyo biso batimbangisi tokomi bapelisi moto tozotala ezoleka na ST tokanisela bato wana meme yango kutu toyokana ke toyokana tokoka ko ede bandeko bana pasi biso moko na kati ya kapitali tozali tala makambo so ezoleka ebembe o ebembe nzala o nzala kobomana o kobomana koatake bato me tolobaka te espoir du monde aona boyi ngai nazokoko supporte ndeko na ngai te wapi espoir du monde wana bapapa bakosepela ndenge nini papa Tiangani akosepela papa Tiangani akosepela ndenge nini papa Kisolokela akosepela ndenge nini papa Dengenda akosepela ndenge nini na comportement oyo biso tozolakisa bapapa makambo ezali ebele koloba makambo ezali ebele ya koloba yango wana batata na nga bamama na nga nayoki likambo mingi ngai moto abeni nga alobi na nga mpona video na ngai olobaka baponaka bato misato yango wana bomoni namoni ke trop c'est trop nameki ko éclaircir na changer eloko te oyo nalobaki yango wana kaka bapapa baponaka eske nga nazaka na nkamba tokutani kala na papa Mbenza tokutani kala bokoloba na ngai yaki awa bayaki ame tokutanaka te lere ninga nayokanaka na papa Mbenza yaloba bonga naloba boye parce que ezali ndenge wana totika ngai emili na kotia na ngai elembo na mutu te pamba te pesamelaki nga te nga mpe naza mwana papa te mi papa alobi na nga mafille elembo kotia ngo na bana na yo natiaka bilemo na bana na nga soki bazobima pakisokani nga bima ye afukami mama napesi po mwana na ngai papa autorisaki bapibolo bakoningo bima baye bakoko na nga bakoningo bima baye
me mondi mianga nyo papa gimo na ngoma lekia na kutia yango te po pesa milinga te. Oh papa Gilbert aya na kutia papa Gilbert te pamba te yanga ite yango na batata botika po kolobaka bongo wana yo leki yeli ngoloba ni ya leki yo mutu aleki nga te mutu aleki nga te nga mpe naleki mutu te me ezali bongo tata tikaki bongo yango wana